Patrick Mega. Na yego répondre pour na loboboté. Batu ba binga na zana nga porte-parole ya Ranson. Mais na yepo ofingi mama o abotinga. Mama botinga azana kati ya rando ya yona loboboté. D'abord oyebi ete ozo finga. Okosi d'abord to botama 18, o to sa 8. Tangu nyo fingi mama abotinga. Mama na boti bana 8. Bana na oyeba force na bangote o ba vivre na vie. Mais tellement que ça Patrick Mega au prétendre le bobaza camarade notamment colonne musika yonde oza camarade nanga parce que toi ba génération moko yonga na ko répondre na sengi na yo utiliser tous les forces ya vie na yo ndongo promettre la décimer ozoya au fini même maman abotinga utiliser tous les forces ya vie na yo ngape na utiliser tous les forces ya vie na ngana kisasa partout yo kende oke boîte ngape na kota ngo flat yo van ngana kota kango place tout yo kende na Congo yeba papier le presse na kisasa akota kango lobobo déjà ana Congo omoni papa mba o patrimoine beta alonga ndaku na yeti et pas na biso na rigi omoni ba depuis cho savane omoni ba mba na chante okeyo tuni banani ba Marie Paul ba Dominguez ba bandaka ko yana ndaku ya lobobo. Zompane, le boba za saper oba yebi alatsa bami et puis papa mba na osoma bilamba kake pa le bobo. C'était moi on a donc tike la papa mba bilamba la ndaku papa mba futinga mbongo na tell le bobo na Lambert de Paris. Canal Futur One. Canal Futur One. Canal Futur One. Et voilà, vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Super salutations à tous mes fans, hein, partout vous êtes, partout vous nous suivez. Moi, Betty Massengou, je suis là pour vous servir. Bonjour, bonsoir, mesdames, demoiselles et messieurs. Très heureuse de vous présenter cette émission. Et merci pour la confiance que vous me faites. Je suis là rien que pour vous faire un bon travail. Salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à la joie de Pichuna, depuis France, l'hymne national, maman sociale, babi makamwe, les galambo kanokuna na France, okoye bato, okoye bate. Donc, okoye bayango balobi, Patrick Mega, ombre jaune, hein, donc, balobi rando, donc, mystique, mabe o asali, l'émission toye bayango, benjur oya fingi, benjur moko public, et ça déjà infraction, à fingi maman ya, archevêque Ben Lobobo, grand frère propre, et pas pu le prince, balobi loko la fingi maman, news de kineza wana po, to mekampe kolobelango, barankin o bazanango kuna, eko tatina kati ya benjur ko finga sexe ya maman oyo, aboti pe bana mikolo, alors et puis à sangisna ba papi le prince yango to lingi to tuna, c'est quoi le problème, hein? Donc boye ba toujours na kati émission news de kin avec moi Betty Massengou, une émission pas comme les autres, awa vérité karande lobamaka, papi le prince aza vraiment très fâché, hein? Donc balobi tanase lembisa pour kanda on a invité sur yo Betty Massengou émission et ngala on tourna ba question, hein? Papi le prince, bonjour, bonne santé. Ouais, ça va papa par la grâce de Dieu. Voilà, balobi kana makasi boye pourquoi yebisa na bande ko Hollande biso monde entier balobi YouTube bako sarangote ba prof ezali to landi ba na la mama na page la mama Patrick Mega ombre jaune wazana na poto kuna iskamoko na grand frère na yo lobobo na ngamoko na landi yango po ba prof ezali
Et bani non dengeni non tu comme la injure ba ke finga sexe maman abota bino. En tout cas merci Betty, en tout cas dans la candidature, na oza pe na candidature parce que d'abord batu ba otalanga ba ebiki o la bouche toza Weranson Papi le Prince. Donc porte-parole à Weranson. J'espère que moi les biso nde toza boye na famille na biso. Donc tokotaka ni makambo ya grand frère na biso au salaka na niveau poto parce que apeki sabiso tokotate. J'espère famille na biso mobimba tout au grand frère salaka biso jamais totika kokota ni bana lobobo ni bana lobobo ni bandeko na ngai ata bandeko tout au bana poto otika moi te na commentaire moko et pas lobobo. Donc c'est-à-dire que c'est mon grand frère propre. Maman boti biso 8 toza 4 on qui va boti 18 eza lukuta po ayebinete. Donc maman boti biso 8 toza 4 garçons 4 filles. Ndo moninga bonaza avant dernière na 7e de la famille. Donc c'est-à-dire que grand frère bangona patrie méga on est qu'on reprend patrie méga. Donc ko solo la na bino na mamuna bino et dépendre jamais na vie na biso. Vous comprenez? La vie na biso et dépendre te. Biso to voyez na Kindele to longwa na 1994. Kindele eza escape papa o ya boti biso sombaki. Rien n'empêche la vie à Lobobo. Lobobo a sominda ou na âge à 18 ans na Rigini. Tant to longwa na 1994 batu bana poto. Ba eto e Rigini. Donc c'est-à-dire ce ba bengi Roger Mvumbi. Ana poto Garin Kumbu. Ya Willy Penseme. Babengi ya Willy Opele la mutete le Japon na kata Diblin ba yebi famille o ya Lobobo. Donc et on sala que Tito ya Lobobo tia ke poto. Zompan biso tous les 8 mutu to zo vinae. Mais elle dit que bozo galérer bozo na vie malunga te yo kuto o kenda rodiembe la pa Weranson Lobobo so na mboka roti ndota na Algérie te. Boto na kenda ba Dubai ah. Yemta mema ngati. Comprendre? Donc c'est-à-dire que moningande na ça. Dans la vie, la Bible nous dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, plutôt de ce qu'il est. Ngata basenga mobali, le na père de famille, 3 enfants. Donc il faut na lukape, le ko la pona bon sa femme na rozaka na sima mutute. Le bobo a tracé chemin vinae. Ana bana neba ombana ba chako bazaguna. Ba mapasa ba petit bem. Zompan. Donc ngape bana nga, on appelle ça ba komba ba musheni. Ba princilei, ba fatu, il faut na luke la bango vie. Donc c'est-à-dire que ngana ko dépend de kana le boboté. Pour papa aboti biso yem tatindi le bobo potote. Pourquoi pas nga pena ke na ndela nga? Et ni maman. Donc c'est-à-dire ce ka yagi na mbongo ne a corrompre batu. Pour baba n'importe quoi, batu na batu ba ebi qui est le bobo. Patrie Mega. Na yego répondre pour na le boboté. Batu ba ebinga na zana nga porte-parole ya Weranson. Mais na epo ofingi mama o abotinga. Mama botinga azana kati ya rando ya yona lobobote. D'abord oyebi ete ozo finga. Okosi d'abord to botama 18, o to za 8. Tangu ni ofingi mama abotinga. Mama na boti bana 8. Bana na oyeba force na bango te o ba vivre na vie. Mais tellement que za Patrie Mega au prétendre le bobaza camarade notamment colonne musika yonde oza camarade nanga parce que toi ba génération moko yonga na ko répondre na sengi na yo utiliser tous les forces ya vie na yo ndongo promettre la décimé ozoya au fini même maman abotinga utiliser tous les forces ya vie na yo ngape na utiliser tous les forces ya vie na ngana kisasa partout yo kende oke boîte ngape na kota ngo flat yo vendre ngana kota ngo place tout yo kende na Congo yeba Papi le Prince na kisasa akota kango. Donc ti yo kite aéroport ya njili yeba ke nga Papi le Prince nazake na lobi na yo utiliser tous les forces à vie na yo. Moi aussi Papi le Prince na utiliser tous les forces à vie na nga yo faut apprendre nga pourquoi yo fini mama o ya botinga. Donc na un jour wana ozo memaye na justice. Na meme na justice. Akolaksa biso mama o ya fingi. Après oyeba kiyeye na kiyenga. Toi na Kongoti. Na bundela mukanda tenga suis congolais. Na na carte électorale. Zompana toi na Kongwawa. Na ose la Patrie Mega, na émission Patrie Mega na lancer défi avec toi. Comme yo fini maman aboti ngai.
Wabimisi ngai, wabimisi Meji, wabimisi Hakim, wabimisi Jean, wabimisi Fanny, wabimisi Lisi, wabimisi Matilda. Yo osa malanga. Olaksa biso mama oyo finga benjir wana. Soki yo mona sexe mama nanga, oyebisa biso. Soki yo mona sexe papa nanga ofingi, ou a koufa personnel depuis 1986, ana minute peut-être ya commandé ici ya comme poussière. Oyebisa ngai. Et puis grande sœur oyanga, oyo kenai ko filmer, oyo corrompre. Yeba ke aza marié, légalisé, reconnu tina l'état. Là tu auras affaire na mobile nae, oyo filmaki. Mais nga papi, o na ebisi yo. O lobi dans 2 semaines, na ozo dans 2 semaines. Nga na yo, oko yebisa nga esiko mona sexe mama nanga, esika yo mona sexe papa nanga. Esika oyo fingeli bat oyo Fatouma abota. Pona Clarisse, oyebi bien Clarisse. Yona grand frère nanga Lobobo. Mukolobo kabwana o finga pe ya nanga na kata voiture ya leki ya Lobobo ki elengo so aza grand frère nanga. Bozoya o finge ndenge mega fingi mama. Nde yo finga ki agara ipsi leki nanga gareka na station ba kitisa na balabala. Depuis le boba qui tient na balabala, tilelo, ça fait 3 ans passés. Le boba zonganda kwanate, azwa ni fouchette, ni bilamba na ye, ni eloko, ni atam kanda mwatika kozwa na katanda kuna ote. Asala vie na ye, les lazo vivana américaine, atika yo. Mais par respect, il y a moi na oya biso bote la biso. Nana tan au finga ote, nana tan lo bamabe pa na yote. Potozana Gamael. Oyo bote la biso na pesi au respect wana mais yeba nzamba likolo oya boti oya atinda biso na mokilo amona tous les arts tozo sala pona Lobobo azwa mabe nzamba likolo muta ofuta o ngana loba mabe pona yote na rofinga pe yote ona ebisi yo yangwana mais ngai nde na lancer défi la mama mega lobage pa na yo bomoni ngana betima sengu et puis ka mega na lobage pa na yo image yango ezonge pa na yo na ozelo dans 2 semaines bravo na otu yo sali merci encore une fois na remercier batu tout balinga papi le prince on a défendre bino bana maison mère tout boebinde na lobaka o eza makambu ya werate o eza mamba vie privée o atangi na komo na nga fini mama na nga ana ego pesa information werate na ego répondre ka Patrick Mega ngana ye tozala awa bolanda bino tout na poto. Oye ba tanto kengal na justice oya ko gagner na oya ko gagner te mais ngana ebisio bongama. Voilà. Mais papi le prince nous aussi la droit de réponse na ma benjure oyo Patrick Mega ombre jaune a lobi makamoko ya mabe a fingi mama oya boti bino ba preuve ezali na la mama ce qui peut image oyo ko lekana ba 6 na biso pe lekana page ya la mama ye pa landa ayoka droit de réponse ya papi le prince yo lobi oye te po o répondre na compte ya na yo po wana sa ba kamna bango ba sala la bango kuna na poto yo ye bien ngote mais oye ko répondre lokola ba fingi mama na bino ba fingi sexe mama na bino ba fingi makambo papa na bino papa déjà kufa na épée à son âme et puis asangisi na bino na kati siko mekana ko yebisa bandeko bazolanda biso e banaki ndenge nini Patrick Mega uti poto ayekin akende ti ko sala interview na grande sœur na bino aloba pona Lobobo Ye mutayebi plan oya salagi Zomban omoni na kindele wana omoni milice ya biso muzitu voisin na biso ya va na numéro 14 biso na numéro 16 mbule beta o banda kwa bate bukana o kenda Lobobo aza muta gouvernement te Lobobo aza na droit ya ko bongisa quartier te ngana tangi na kimwenza dans ndo moninga boy Lobobo muta bokoli biso papa kufa na 1986 ngaza na âge 8 ans Lobobo na 16 ans azora déjà charge ya famille mobimba omoni libu kenda poto na nada kumuda kana iso Lobobo déjà na Congo omoni papa mba o patrimoine beta alonga ndaku na yeti e pa na biso na Rigini omoni ba depicho savane omoni ba mbana chante okeyo tuni banani ba Marie Paul ba Dominguez ba bandaka ko yena ndaku ya Lobobo
Zompane, le bobo ça saper au bayebi à l'altsabami et puis papa m'a là au mabilamba kake pas le bobo. C'était moi on a donc que la papa m'a bilamba landa ku papa m'a foutu ngambongo na tel le bobo na Lambert de Paris. Zompane, dans le bobo ndengazana ana droite au moni kuna na 7 km. Libule katana na basango o akimwenza kanu Suisse. Balinga ba bongsango mais ba na droit ngote faut ba pesa gouvernement. Zompane, honorable Thierry Ebi Marambo. Donc c'est-à-dire que le bobo n'a rien à voir. Il y a sa quartier Mogoboy. Il a rien à voir. Aux âmes mutotanga oyebi yango. Et ça droit na eti. Le bobo ça la chemin na ye. Le bobo ça na bana na ye. Le bobo ça ma lupangu na ye. Le bobo ça la vie na ye. Donc biso tout bana 8. Tous na devoir biso tout salisa maman o aboti biso. Et ça ka le bobo ti. Donc, il y a fini, quand ça fait maman le bobo, a fini maman bano tout 8. Oh, Fatouma Bota. Oui, bien, moi, on a liboso na personne de maman. Fatouma, Fatou. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a commis? Tout le monde a kamba le bobo ah parce que na droit kuta maman le boboté pour na yeli pe pour na le boboté ya ko pas qui grande sœur na bino pas que le babongo na bato aveni na c'est ba corrompre on est à corrompre donc moi suis na aza reconnu na l'état abala officiellement ndenge yo bala donc affaire na ye nda lekisa ke na image ba aussi la ndena mobali ya mwasi tanga okoma na yenga na aussi la ne po na maman na biso. Donc c'est-à-dire qui est là. Nasi ato vandi batu bayebi et puis le bobo nasa pena na tante na pengle ponai. C'est mon grand frère propre. Aza monta to ke classe baninga ba ko ma paranga papa kufa na ndoko matite. Dans un parent légal nanga. Mais moi j'ai fait ma vie. Le bobo sa vie na ye. Et puis ya yebi bana tout Fatouma Bota te ba vie na bango. Oh yazo kanisa ke biso awa netoza awa ke toza elo côté a éviter. Mais akoye bango tango akoma kin. Akuta na bana 8, bana 7 pour le boba na poto akuta na 7. 7 penda bo fa ba biso ye na comprendre. En tout cas, ça fait vraiment mal. Hein? Donc, on a vraiment, il faut tout l'obéla. On a cassé pour comme on a rancune entre deux personnes. Mais, bazo côté tina ba maman, benjir moko oza infraction. Donc, ba prof pesali Patrick Mega, donc le bi au fingi sexe ya maman o ya boti bana mikolope. En tout cas, ba royi ko sepela na biloko wana te même nga betima sengu vraiment na landi yango na la maman na pas joana na sepelité parce que ça benjir moko vraiment public, benjir moko vraiment bien te hein ko finga sexe ya maman muninga bo finga na bino pourquoi kokota ba maman na kati et puis ozo finga ngo oye ba ke image wana monde entier balandi yango donc ça loko moko vraiment ils ont mal à monter dès car papi le prince à lobby soko yé l'état ezozela yo justice eza wana nga dans le bras que la justice soit faite Gloria Olangi a fingara maman fait rigole la faire apporter plainte bakanga ya kota kapé ala la pe moi quelques jours pe yo pe so bakangi ba la liso pe moi quelques jours et quoi apprendre yo poto eza nango ndeto kanisaka te paradis te poto eza poto mutu nyonso na droit ko kene poto ya rozonga pe kin alors mais et comme na barankine tina bakata ba maman et au sala bien te donc voilà vraiment vient na Thierry Ebi Masolongo on a grand frère nanga quoi honorable ko te ye fo biso bana lemba de to te maboko nzambaba et dans des fois tu on a grand frère donc c'est-à-dire mon date botalanga c'était juste pour lancer un message et pas Patrick Mega donc justice et babi pe le royaume lingina tout na makamu ya grand frère noté men en passant kaka que makamu ya opération fait zéro fainéant on a peine mutelu ki makamu ndenge ni grand frère na yo lo bobo ko yiko lo bake bata poto banota mala papa wemba mingi baza ba miyebi basala raté baza ba fainéant ya on peut luki ba problème faut savoir biti ya eloko mutalobi zéro fainéant pona mutu nyo to azana besoin vina ye. Il faut encourager ngo. Il faut encourager ngo beti yo moi na moi solo moi makasi oyeti awa po sa musala
ngaso na yebo pour na saka musala. Comment se fait-il que bato nyo surtout au ba CP na initiative bazo fortifier batu nde ba kende musala et non ba otina bat ba ke ko yiba zomban ba otina batu te ba kende ko sala kuluna mais bazo tina batu pona musala po musala za tata mama musala za lobby na yo ozo bongsa avenir pourquoi na mokili biso to lingaka elo wa malamu te au moni to les bateaux bazo contester contre zéro fainéant ce sont des fainéants. Un bon jeune, un bon jeune. Au moins si moi ya bien. Au pena ayebi mutu na ndenge sala. A luka ke musala. Zomban. Ceux qui basi ba ke musala. Pourquoi pas mobala ke musala? Zomban. Parce que voir même Bible zo ba mutu olia na mutu kinaye. So na tokite na kuti oliate. Non c'est mission plein moya. Et puis na nzela. Zomban. Toi na nzela to vante to sale pas ya Jenny Badjo quoi. Na couloir atekele. Nananzela. Donc c'est-à-dire qu'il faut na travailler. Nga na travailler pas wera. Wera za na société. On a plus de 50 personnes oyo yé à Géraka ou à Futaka. Donc n'est pas dit na baluka. Je travaille chez Wera son qui est notre société maison mère. Zomban na baluka te. Aucun jour ya monanga na senga eloku. Zomban na vivara. Quand na vie nga oyo ne na sala makambo belé ya minene. Comprendre? Donc c'est-à-dire que Nazaoune Bela Olobate. Justice. Merci. Merci, le message est déjà lancé. Hein. Je crois que message wana Patrick Mega Oyo Kango Yemoka Bunga Maraka. Donc Aïbara Nenga aussi Samaramo ya bandi. Donc balobi to encourager bato bazan ba initiative va bien. Net inde to lingara fondation Betima Sengu et ça la musala soutenir ba orphelin. Donc so mutu pas sali lobi opération zéro fainéant. Il faut to encourager pour ezala te yo mobala poto o vivaka na mbongo ya ba chômeur to na mbongo ya bana to na mbongo ya mwasi. Non, il faut ça là. Il faut que le chemin de fer au papa chirurgie bien piano loba bima luka. Donc ça là kitoko voilà. Torom nasuka papi le prince olobinini pour bande konyo so balandi biso message na yo o ça qui n'ont besoin déjà ba yo qui en haut alors un dernier message pour ton succès mission. En tout cas la pesi ba tout o balinga ngambote. Tout o balinga la pesi ba mbote. Na yebi ke na rosalenga te on remercie maître para. Donc maître para en tout cas merci. Pourquoi pas na Blanchard 140 deux fois Jenny Badjoko balobi eskato vani ba mbi biso 4. Pourquoi pas na Yemoko Aishi Badjoko petit frère propre Jenny na pesi mote na Gabi Wanga. Hein? Pourquoi pas na Yemoko Matata dans la calme. En tout cas batapoto Masanga Basiman Kinganda Kandi tu sais vous na robo sana hote Titi quand va faire des millions Rachel Gina la poétesse na Pesi Blanche qui nous bambote pourquoi pas na Patricia Mambou pourquoi pas na Jolivette Samba la fille à Bordeaux na remercier Velik Makanaki donc bambote makasi batutu balinganga pourquoi pas na président Golf Crisola pourquoi pas na Papi Kaloubi bambote honorable Lutumba Alpha Mampuya PDG Ali Maimona na Pesi mes condoléances na Yannick Moulele sa majesté donc batu balinganga anakin venanga père JP Lumbala MDD business Fiso Ituku pourquoi pas na honorable Timothée Chingama grand frère fort près donc batu balinganga na ba ona boa quitter démarre maïs Lucas na kata Felan bino tu na remixé bino donc à suivre pour moi na deuxième prise mais on a qui nango yango na lobby donc yo oya Olanda biso kaka toujours la justice. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes arrivés à la fin. C'était la Papi le Prince. À ça, le droit de réponse naé. Na Patrick Mega, Ombre Jaune, nous a fini maman na bango. Donc merci déjà à l'ingénieur Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Merci à la joie de Pichuna depuis France, l'hymne national, maman sociale, Maboko Bank. Donc moi soir solo la bien moi soir sur la fondation Betima Sengu. Bah le bi moi na poto solo moi na poto na mbongo. Donc soutenir fondation Betima Sengu poto nzimayo. Sokoza la France pour sokoza la France soutenir la fondation Betima Sengu dans ton dimanabi soyote quoi. Donc la carte Suisse Serge Lumindele, des gros bisous à vous. Donc champion Kaimena Kenya Blaise Kava la carte Kenya, de gros bisous aussi à Tommy Nakata Londres, bisous à tous mes fans chéris, je vous aime énormément. Babo Lingi Libanga Betima Sengu Boarayo numéro Zana, donc call me anytime
Donc I'm free. Donc my number is there. So bengi ozwa Betty Masengo quoi. Merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien. I kiss you so much. Ciao. Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One.